nga na boy masate papa tunenga tos ndeni ngabi oh babi kuna matangi 5 bacheka yemo ko ngabi te ko cha yemo te po biso zo ba problème na batu pona ye batu ayina biso pona ye po biso to yebisa batu ke non mwana mai na biso danger to trouver ça bender la maison tu comprends mais ya ke kuna alobio yemo ko ka do be fort biso to sala fo ngabi te et sa jalousie na biso non ya sobi au bon sango ça la bien le papier Didier Lacoste c'est un grand chanteur pour tout ça là fort maboko pembe son abi na mis l'esprit donc esprit belé ya au moment tout esprit belé poisson na vie pebo oh man ma discipline na ye babandi ko publier na TV na bambwa na ye babandi ko finga menga comportement nanga na kozo ba tout ba finga jamais na kosala mote et puis na kosala eloko te ke ba finga moninga nanga na kosala mote yo katinga na zangi ba petit ba do finga ba petit nanga pa Dallas so laisse ba bo changer les là na zonga maison mère ba maman so ça image no li yo ya ka jour na to e sango za la ka jour na kena la samba to zanga no na kin. Je suis un élu de Dieu. C'est maintenant aussi une vieille permission, sa répétition avant l'album est bien. Oyo kaboji. Bako sarate. Lelo vidéo comment. Na sana nga kuna boule via kena na ba kina ça la pe mouvement na yebi to tika to sali album ba 6 mois coûte. De tika 1 mois album est bima. Ndelo wana salam. Album qui boussa. Le roi des salami des albums minga pe notre koma kin album bien après un mois déjà dans la koma na kin na koma pe sur na parler pas mère déjà batakin qu'est pas ça qu'est pas ça vraiment donc non oui biso fona ya na chapo iloko na biso oui zanda kalamut na moni plateau ngoyo félicitations à la Stade de France na on pas bien que non mindele dans la moni bien niveau quoi avec Juna na moni noli pena do mindele na pese mbote na mer to lo baso mingi te musala de total liboso félicitations vraiment na plateau. En tout cas avant de rentrer dans le vif de notre émission to lo bela lelo le son au tobim sa clip au Trésor au Coco. En tout cas félicitations na moni clip en tout cas c'est bon. Et mais batoye baba monaka mingo des fois ne changer te quand même voix kakawana atabana Israël tango bakataka mer rouge balekaka na désert suka bakoma kikana lelonga na yo tokomi na suka bolingo pourquoi pas tomela lena mielango voix boy nzambe kaka na yebisaka yo lo mo kalanga binoli eloko ekotelanga lokola bulo ezate yangona sepela ndenge yo zong sanga ka ndolo ba itolo belaka musala wemba vona batela yango kitoko puisque c'est un don de Dieu. La voix de Didier Lacoste, c'était cadeau venu du ciel. C'était cadeau. Et l'homme ozo ya ndenge wana na kena ko penda musique au gang après à soster dit là aussi moi je ne crie pas moi je chante c'était cadeau na ko tsompe l'intérieur mais na bimisa ponga na la clarité moi je ne crie pas atabana Israël la clarité c'était cadeau wana na Matisse Octave je sais pas si tu m'as compris on est en train de l'album nanga boyoka Trésor Coco au bimisi lelo ezo ezana kati eza parmi ba chansons ezana kati album na yo ozo bimisa potoki pe ventilateur bientôt là ventilateur ezo ya donc ça amané demi oui amané demi ça veut dire que ozo quand c'est l'équipe sur la maïle mais sur sur l'équipe na maïle total yo kaka amané demi donc zo makalate mais nazo ce titre moko merci na bato ba imbi Trésor nazo mona na ba page de bazo sepela na banaeli c'est qui est trop vite na madombolendo merci vraiment na on senga bato ba s'abonner na YouTube na nga Didier Lacoste officiel pour batala banzembo na nga surtout
Didier Lacoste, notre invité. Alors, et Obima Basson, Zobimsa Moko Moko. Et Rosalana, album Nini. Normalement, Empire, Tozoyo, Kozo, Ningo combattre dynastie bien, et mon album Nini. Empire, les projets, on a proposé qui Kouloutou Rasson. Non, comment on a dit ça? Il y a un album Nini. Naïto, to presque pénaté. Ah, ventilateur, à malin, malin demi. Oh, ils ont makalate. L'album c'est Amalin Malin Demi. Tous autres deux titres. Surtout Moni Batwa Kotina Ben. Je crois que tu vas avant faire décembre. Ok. Merci beaucoup au Didier Lacoste, messieurs, dames. Alors, à travers cette émission, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à la grande dame, la patronne de Salon Chalot, la salle de fête et spectacle, Madame Jenny Doulou, qui nous suit en ce moment. En tout cas, joyeux anniversaire. Que de bonnes choses et plein de grâces pour cette année, en tout cas pour une année de plus, en tout cas de bonnes choses à vous, Madame Jenny Doulou, qui nous suit. Nanga Pena présenté à travers cette émission. Nous présentons nos sincères condoléances à celui qu'on appelle l'honorable J.C. Zoro Pelleté, qui a perdu son père. Nous compatissons ensemble, donc voilà, paix à l'âme de notre papa, l'honorable J.C. Zoro Pelleté, en tout cas, Toza de Kernayo, na perte à mon à papa, à Otiko Tika Bisso. Didier Lacoste. Ouais, Noli. Yebisana no Bisso, est-ce que orchestre Nayo, ils allaient toujours ou comment juste cause moi tout ça dans un concert? Oui. Bah, monsieur, vous avez belé. Le gars, image d'internet n'a pas. Merci na bien que ça va concert. Pourquoi tu n'étais pas venu? Pour bien vous avoir pas dit ça. Ça là que yo là ça va na poto ba mona. Yo les gars qui n'a ça sur mona ba banderole nangate. J'ai un groupe, on répète chaque mardi, mercredi, jeudi. Nous avons aussi sa répétition, on a un message, nous avons une vidéo, c'est ça. Comment le groupe il y a Didier Lacoste? Comment on a le groupe Didier Lacoste? Groupe Didier Lacoste. Groupe Nanga, Namoko Mokolo Kesse. Donc comment on a ce bon niveau invité Didier Lacoste et c'est pour l'un. Donc nous avons beaucoup de ingratitude parce que à l'époque il y a qui maison mère, BCBG, quartier latin et tout, mais bino bino comment que Didier Lacoste et ses poulains. Pourquoi? Donc on a bino tout le bazar na bango bien pour bino on dirait bon mi ça plus bino. C'est pas ça. C'est pas ça. Autre groupe Moro par exemple. C'est pas ça, mais premier commandé. Tant ils sont des mots, il faut trouver la vérité. Comment? Tant ils sont des calatés, autre temps, autre mers, comme on dit en français. Mais les premiers années que je ne peux aller le faire la vérité, comme ma vitesse. Pour protéger mon image. Sauf mon nom, aux ans tu fais ton groupe à ton nom. Il y a un peu mon idéologie, tout le monde a adopté ça. C'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça, il y a Banga ou bien par rapport à... Non, normalement, Babylone, qu'on appelle Combo et Zarassou Pénateur, quand ça Michael Jackson, très bien. Le leader, c'est lui qui porte le nom du groupe. C'est que nos vieux, ils avaient fait des erreurs. Nous avons monté pour aller au groupe Didier Lacoste, donc Didier Lacoste et les autres. C'est ça. Donc, bien pas à l'époque, il fallait qu'ils allons par exemple les Oueranson, ou Jibin Piana et les autres. Ou Kofi Olomide. Et là, on a dit que les bandits et les autres. Ah! Oueranson, Didier Lacoste et les autres. Nous, ça n'a pas passé trop. Mais les lopes, ils sont validés, on a spécifié un bout. Et déjà, on a déjà déjà maison mère. Quand on est administrateur, Oueranson, Adolphe Dominguez, et les autres. Didier Massela. Et les autres. Et les autres. Et les autres. Les autres, on dit Nani. Binotuna. Bon, c'était normal. Pour que tu aies un bango Mikolo Kess. Déjà, ma bête, on appelle le bandi et les autres, il y a ma bête. Non, ça se fait pas comme ça. Voilà. Didier Lacoste, Lelo, tu as rapidement ma question Nabiso. Lelo, on a remarqué qu'au commis, Ndebalobaka, élément moko qui dérange en fait, qui dérange les autres. Qui arrive, qui clash. Chaque passage n'a eu, ils ont suscité problème. Pourquoi tout ça?
ngana talela senzambe akobonga na kate azalaki na bakoko banga lelo yazali nanga lobi na bana nanga nzambe nazoyeba te soki baninga basala eloko na bonga naza te eza magie moko boye kozala te obeni naoyeba te naoka moi tout le monde contre moi. Est-ce que nga naleki na télé na fingi camarade nanga Kantuele? Kantuele nde nani? Te wana bakombola nga code. Est-ce que nga naleki na lobi mabe muninga nanga te? Tiomo naleki pa na yo etake frère nanga Dallas. Na oki nde passe ndenge baninga bazofinga nga surtout nani ndeko nanga Anjilo. Comme ko na bino otanga bakombo te. So tali bazali kambo au moins que je suis innocent. J'ai un Ricardo Lumbu n'a pas ses mots, Mathieu Talobaki n'a pas collecté, même Yemo de la forêt. N'a pas si président Mbote, est-ce qu'il s'est engagé dans l'équipe? N'a mon son à l'équipe, n'a pas assez de la scène. N'a pas grand guerrier. Quand on a un kimi de Kamou, n'a pas si mouton n'a pas kimate. N'a pas ni amane tumba. Tout le monde a baganga lelo ti ata journée. Ba pièce ozala kaka. Mungongo ozala na epe na kanga. Ya danger. Nazo tchango pe kuna mai pa si bem na moteko. Mama ba ende yango. Excusez-moi s'il te plaît. Te na lobi mabete. Loba na yo. Ngana bi. Na lobi na permis na poto. Excusez-moi peut-être na ba melomano bazo. Et là, on va dire que c'est gay, moko donc. Excusez-moi, pardon. Voilà. Bah, excusez-moi sur le. En tout cas, loba yo. Naza na problème nini na baninga. Ayebite. Na sali baninga nini. Tunda langa muninga nyoso asali ba clash. Bonanga. So ngani na problème moko na expliquer ndeli kambe banda po meloman. Ba mona que je suis innocent. Ba kona ninga pour rien. Les artistes na bango doli. Na loba likambo moko. Ata problème ndenge nini na kolo mabe pour ba camarade na te po to kemba trop. To kemba pour le to koma boy. Même vietanga benga yemo ko nzampire. Kolo 12. Rebi ko nzampire. Empire rasonique. Solo kantswa na oki likambo wana kobeta ngo sute kolega suna telete boma to kutana lendi ngalo na kindingo na ota Côte d'Ivoire na oya na ife na lobate na pembi na idéologie na bitenga na yumate ngana yumate vie monde conception idéologie to sopate fona sa meloman bomona kabal bazo sala ponanga soki disque na bango e bimanango songa na zangi esani. C'est pour cela que ça va clash. C'est ça le problème. Il faut bien dire aux gens que c'est ça le problème. Na niveau ba finga na mama na ngande nga kufa moni jona to causer souté. Jo. Na lobigaka. Ata kufi na oyate. Pozo banai ajani. Te na sizenga moni te ngala lobana ngai parce que ngala tuna ko ka kisime yo mo koti déjà na vif ya na bi ajani. Mutazo loba makambo lo eza to loba yo mo muto bandaki o provokaki. Te tika ele kara na bana loba te ba to conseiller trop. Pourquoi prendre cette décision de dire que même à ça attaque pour finir c'est fort quand même. Mais à toucher la famille nanga. Non li babilo musuko zo ngwa aventure te. Naza responsable naza na bana. Na bota ma pena nzete te. Okombi ko finga na ngai. Niti ngai pene lo ni na lobia mabe ya camarade. Yebisanga no li. Essaie de voir mes émissions. Et c'est ngata na lobela kai. Mais tant que vous avez la télévision, vous avez la moninga que aliaki kutu place nanganda na futeli nyongo. Excuse-moi. N'est pas une provocation. Par exemple. Nayoki olobi le moi bien. Moi tu as bien réfléchi. Ma femme me dit de répondre à tout pour mon homme à niveau na. Ba lobi pour la nika c'est quand même ça. Mais ba il reconnaît l'affaire. Et c'est ngana fala na njil. Et c'est ngana rolonga na singana limite na keli anta bana fefa nzili kuna. Na kisana. Na fingi bana njili te sizenga te. Comment minimiser sous bana njili dit. Te na kolonga mabete na bi bien na fingi bana njili te.
au moins tu vas trouver dans la émission pour moi ça soit question sur et quand t'as mais ça en est tout moi colère mais nous comprendre que alors ma bête pour la balancer n'a jamais na résidence ti na comme nanji ko na longa limité na ke olien tabalanji na sala ngote mais na aéroport les karanzi là na les karawala maintenant na sala ngote comprendre na lobi ma bête pour la balanji mais na sala ngote biso te ravo matamo aéroport au kende ngotsa checking o leki o lemo wana yo moi liboke na lobi wana yo apokoti wana yo ngana sala ngote yo za spécial peut-être bah na mono ko mi contre nga t'es un habit et monsieur spécial bon aux stars c'est normal mais non na bina sala ngote ko apparaître partout na sala merci beaucoup ouais na sala ngote et comme que ngai na lobi mabe pona na koloba te c'est un frère à moi na lobi ma bête na zape na posa na loba mabe na été donc na zape na problème na été mais sauf que ma lobby non pardonner te depuis ngani to anzela moto to tika la pe okutanga te mabe soki ngana eda ke tenzamba mono merci beaucoup c'est ça tozong la dossier oya a Gianni oyo ezo circuler et puis créer ma première belé tout moni et quotidien na bana ba famille c'est que nous déplorons bisoto linga penza te ko toucher surtout na bana photo épargner la famille to épargner ba maman ba papa basi ou bien bana parce que bango te baza ba devant de la scène baza ba artiste te to sola to so na biso vena pe wera lo bango te to so na biso mena basali nzambe te to so bazo toucher yemo ko tout temps via benga a regretter fort n'a même pas tapé mère la biso la fait c'est maman moté a regretter qui c'est pas bon ya ofingaka moninga na yo surtout oyo bofana ye ngata ma bébé les a moninga na ko yo lo bango te na télé jamais to banit jamais mais ngana za nga bien ni so zo lo ba du mensonge yo to kolna na quartier yo bi parler na biso te yo mona nga wapi o mona nga na yolote o mona nga na balabala waranga ngana yo bi baba na ndeni donc ngana yebi yo fana na bemeli yo yebi ngana wanga na site na quoi yoko plutôt donc ngana yebi yo ndeni na mona ndeni na kin to yebani donc tout ce qu'il a dit c'est du mensonge na botami na mona yolo oui na koli na yolo na banda première école primaire na dibasana na kwa na biso na wanga na kwa na ke na marqueur baninga na école primaire na biso ba yebinga na marqueur côté na bino na longo na marqueur na ke na 3e des humanités tant na commis comme musicien batininga na kikwiti na ke internat ndena yozo diplôme na zongi kisasa do yango bat ba confondre ko bota mona kikwiti na bota na kikwiti te kikwiti za village ba baxio su ba bioza mona mompono na ebité so na fana mompono yo mtokoloba non nga ba bisinga peut-être biso pe par rapport à âge l'état biso to botamara yo za ino na mompono si peu la cap de salle moi j'avais 14 ans ça 14 ans au moins nous sommes no ozolo na yo mais ngai kanga ngana nzoto te ngana na finga ma partout na fuka ma même basekanga mais Dieu seul sait atombola kanga mungongo ga ali trésor ko kangona batala ba juger c'est ça batu bayebi donc terrain kaka watambaki basona liboso ebetama donc hotel du midi yo yebi yo zana ba concert nanga na profiter pe na pesi le vieux ngende fois tia Olanda biso le roi ngende fois tia na mutu na yo donc elo to utana ba ngende ngende fois ngende yo na iboza ba pembeni c'est mon frère ami ya bo mwana ngana ngende to na ba 4 ans l'école primaire et na 6 ans l'école to tangi na école mo na marqué na 6e primaire ti lelo toza ba frère to comme ko donner ti bandeko mais déranger ya olobake oza muta mon pono te bi déjà côté déranger ngate po nga même ba masa nga 2 ans ba vala to kola la bango bazali na kola na masa na kola shula nga na shula to ba na ba 12 ans obeta na orchestre na orchestre zaki orchestre bango ba bandaki na ba camarade nanga ya zaki lokola fondateur après biso zaki ba camarade nga na koma ngende président mais orchestre zaki camarade nanga bandaki orchestre mutu meyo comme président mais tout ça que les jeunes, les orchestres na biso to fondé dans secteur. Sous là zaki dans le rôle la star na biso yolo papa na zaki musicien munene boye bazati le level.
biso tant tozo ya biso tozali na ba kombona nte Choula iso qui va zo mona OK c'est moi na voloko wana c'est normal c'est notre frère et puis c'est mon meilleur ami to beba na tete lelo na bois que la ke ba fleur to ça l'orchestre to bana na ko bomona po père na moi linga yete là j'avais 14 ans OK c'est qui na avenue OK c'est na baba ba Choula na Tinel na Yalingo ah mais wana jour ya mai tuna ti présent faneur ko so biso to comme na self control. Na présent l'impengo que son homme repose en paix donc mais c'est lui le fondateur ayala masanga comme kolukanga na palais cousin nga Marlin akufa donc son homme repose en paix ya cousin nga na paye mara bien toko tsaï pour Marlin bando bina na Choula c'est na so na zé to lala wa biso bana mike ba Choula bando ça la concours ngo na ni na Saint-Gabriel c'est église na biso ya marqué on a toi bana mike ba 10 ans 11 ans ba 12 ans je crois to que sur une église peut ngana na na malongi wana na Saint-Gabriel surtout que il y a alors concours dans sa bana mike ba jeune bana yoro ba yima sur na zoloba j'ai plein de découvrir Choula à partir cousin de Marlin tato ko la 2 4 ans boto bula okese to no selo kese père na bango lingate ngaba mère ba lingate nde ba otinda nga siko na internat yebe ba tinde internat na Kisantu c'était ça mais tellement doulé ka makila neti don ya on to connaît lelo c'est ça voilà merci beaucoup Didier Lacoste, en tout cas, ça fait quand même plaisir certaines vérités boyées, découvrir surtout identifier la place au outil. Voilà, ça c'est important. En tout cas, on a pu à travers cette émission, il y a quartier Yolo Mbote, on a pu bata commune ya Kalamu son Mbote parce que bisonga pina na moi na Kalamu solo. Ya solo yoko Yolo Kimbangu, on a pu na mona ndengo chaka jeune frère na Gims maboko. Ça fait Juna, na CP l'hôtel Missa Maramba Dallas. Merci beaucoup. Na félicitations. Na félicitations Makasi pour au sein de l'eau moi bien même culture à jeune frère na biso et pas na biso. Vraiment faut continuer n'ingouane ça la bien. Voilà. Merci beaucoup Didier Lacoste. En tout cas tout quand on a pas question na biso, en tout cas voilà na biso belé à travers cette émission Didier Lacoste et biso. Pourquoi Ozo Boya ko participer na album Dynastie où ils ont initié par frère Nayo Ferregola. Na Boya gité camarade nanga quand a proposé. Qu'est-ce qui bloque? Na changé ta question. Qu'est-ce qui bloque participation Nayo na Dynastie? Na Boya gité. Na Boya gité na to so na camarade tant mec contre ta bengape. Avec mission dans to sana papin bomo. Sur les pabitos, faut aller à Massalangai. N'a pas Massalanga poa. N'a pas problème vele na batu pour na camarade nanga. Atika jamais na bisa kaka. N'a bien roti côté pour na biko na guerre. Sobiso choma bogote. Batu mso choma bogote. Donc on a la TV sur la leki na loba ah Massalanga grand chanteur. D'abord là c'est bien à 4 euros fond. Ah t'es faux à toi moi. Merci beaucoup. Bien habillé. Hein? Merci frère. Ouais. Naya na loba ke Massalanga na otikete ala ba guerre mo ba jalousie yebi kan de terrain. Nana o mona na ochana nze problème. Na o mona na comme na mikili oh la cause aboyi na mission papa confrère no papi mbonga. Ah. Ngana boyi masate. Papa tunenga. Tos ndeni ngabi oh babi kuna matangi 5 bateka yemo ko ngabi ta ko cha yemo te po biso zo ba problème na batu pona ye batu ayina biso pona ye po biso to yebisa ka batu ke non mwana mai na biso danger to retrouver sa bende la maison tu comprends mais ya ke kuna alobio yemo ko ka do be fort biso to sala fo ngabi te et ça jalousie na biso non ya sobi au bon sango ça la bien le papier Didier Lacoste c'est un grand chanteur pour tout ça là fort oh ma discipline naïe babandi ko publier la TV na bambwa naïe babandi ko finga nga menga comportement nga
nakozwa bato te bafinga ye jamais nakosala yango te epuis nakosala eloko te ke bafinga moninga na nga nakosala yango te yokati nga nazangi bapeti oyo bazofinga bapeti na nga pa Dallas sona esi babochange bakoboyanga te me nakosala yango te balobaka mabe moninga na TV te sikoyo eloko ndenge wana ozobisanga suna kende nayebi te eza na kati ya studio eza babaga donc otoka mpenza neti yo so na caméra na odo na caméra ezopumbwe eza bien te ndo mona évite na ngai na koyemba na nga te yango nazotuna elobi ata jipini sikoyo yango eza nini yango donc bozozelaka ngai lobimisa te donc ngai kaka nous nous avons un souci de tout le monde. Donc, moi, répondre. Donc, dans l'album, il y avait ma dynastie. Et ça quand même initiative moi bien tout le monde ba masala bino presque nyonso ba koti ba yemba ba jani nde to ba même à Angola et na Maroc tout le monde ba nani Emilia Elias sans akaza projet ngo ba JDT quand même ça kitoko tozozela to yo kango mais yo kaka tango ba pesi yo avant même le makambo comme yo ba mona secrétaire alors que moi na mai no azo kitan azu a bengi yo on dit qu'on a compris bien on va te sonner bengi ba mo ba secrétaire est-ce que est-ce qu'on considère que camarade na muninga na yo ou bien au dénigrer muto close bogo sur la binomi balé yo au renvoyer muté pas secrétaire est-ce que ça quand même quoi abuser quand même à ta non c'est pas ça au moni télévision yo po yo to la na na tina ki ça to zana ba bureau mo boye to ti dira dossier to tala aneni buka sa loko ko ki tsabisote eloko otombola biso te totala yango bongo naite soso comprendre na cadre wana nde nabai masa tosola na books basoli mpe na books masa nanga tozala kuti eza kopona wana te mais soki okomi kote boule oko na ye na bureau na yo vraiment il faut du sérieux puisque eza travail nga naza problème na camarade nanga te ata ndenge nini na koloba mabe ya masa nanga te quand tu ele oya vrai ami nanga tobeta plus de 24 ans bakosa ote oyebi ngana yo ndenge tosolaka ngana aza na problème te nakozela bamakambo eleka album akamara na ngebima tokochapwa apparemment osenga tina bambongo osenga non bambongo na senga te osenga bambongo to yo siko makambo trésor koko na yele ya tokosola ngo te ngala yebi trésor koko tolobela na bande kutu na ngoti nalobela pe na loba noto yango na bande okoti pe na yango na félicito pe na ngo ah si na loba ke masolo nde ya trésor koko masolo pe nande yango wana masolo tolobela kiango tolobela pe yango tolobela yango mais na tuni ko na bi il semblerait que senga même mbongo pour participer na projet senga mbongo te Didier Lacoste nde toteka banzembo ezalaka okoteka nzembo zula na senga mbongo te je disais pona nini eloko ngo salamité nga na zui parti bino boke boteki bosale vente c'était ça que j'avais dit à mon ami mais biloko no bazoloba j'ai même pas dit ça à la télé nga na FCA boye et un projet bien j'encourage naza nga na idée ma bête ndenge ezo salema na mon écoute moi des autres non je te dis bon il faut encourager kaka eloko masalanga eza bien sur le bimbo somba to le kama somo sus nanga na betolo le sola nzembo peso ya Salvador Maya na ventilateur le ventilateur na lobela qui ont déjà générique na bosa na quantité non les tambo ventilateur Didier Lacoste na biso waso boingale la kati na lobela ko déjà o disengani te ah donc quand on a boire que dans la dessert dans la longue ngala wana yozana ngo wana eza so lo yozara but rôle ba pour moi na boire yo mono te
ingénieur ana bosana ma bangi longo na yebi na ba jena non les tamou na yebi ba jena les sages na yebi je mais na boire déjà banagala non on est problème le plus important tous aura bien tous aura très bien c'est ça la famille tous soutenir musa na bino tous soutenir notre culture ngala yegi surtout pour na lo trésor au coco et puis na lo yibisa ba melomano balinganga vraiment na lela bino fort ba yebinga na makamba polémique te ba ba zelanga na mungongo omoni pa na yo ezare pas ba sage omoni na fandia ministre Mazenga azolanda ngana kisasa ba mikonzi bilunga na ebana bango ba mona ngana ba clash ezamala muté vraiment makamona oza déjà na ba clash ou bien ba mona na ba clash ba mona ngai ke na kati ya buzuba oza déjà no li tato fandi qui m'appelait tout la vérité na télé tout à l'heure tato fait na bureau na namoni moi na je crois voilà Nagana zonge na boya na toucher ma question bana lelo Didier Lacoste ngala lobi yango est-ce que lelo na batwala c'est pas pour na ko blesser ko léser eza vérité il faut de fois un moment photo lobaka parce que la communauté na biso de fois quand ozo lobate soit miyu mo bien ba rolati so likambo mo ebité lelo ning batwala na biso bo est-ce que Didier Lacoste a des enfants ou pas ezaka la question na ça qu'on a na otiko sombela baba nazoki lobi na Bruxelles asenga ba chevenu aux réunions na ke na sombeli na de na ya na ke tika aze passer na e mwana na ngali boso grâce ngapi na temps na ya poto batoto ba ebi vinanga na linganga ndeko bimisa bana troté ngana ga muta bandundu nazana bana kitoko ba belle ba boga na moi un frère mentelo à famille mais c'est maman mo bazo ke no finga nga wana o ngala za ki cité la banalité yango na zolo bana yo ke o frère nanga tout ce que ba camarade ba zolo ba po ba nuenga anga na linga ke na metimola libulu balingi lisusu kozongisanga na libulu nayebite mbaloso bafundanga na nani nayebite nolina obiki na osayelo mobo na osayelo mobo ngama moko ya rabo omama moko nde ya rabo nebi ko nazo bule basangani te non lo mo foya nasali nini mama jibile mbayo sigarete baby singa minwe nalela bana nangai Didier Lacoste noli okili faut que bana camarade noli bangonga na mona na vie bafoko misangai bafinga ngai yiba finga le tingate noli ah bon yango na yebi na lo belo moko kofinga bafinga ngai pe bazo finga ngai soki ezalaki mbeli nolinga na sina daye heureusement eza maloba pamba ezali mopepe bafinga batonga Didier Lacoste toujours meilleur wana biloko ezoya mbalo lokola eza maloba pamba ezali mopepe bafinga batonga Didier Lacoste toujours meilleur la voix du Congo mutobi mtalobango Koffi Olomide petit dans la voix du Congo meilleure voix habina mona nga ba voix mais meilleure voix na guitare